Allo, allo, allo les amis ya canal Mimi Selunga TV na pesi bino balosako na bino bisika bozali bisike zomi bino nzambalo la mona bino nzambalo la zala na bino na pesi mabota nyonso o elandaka Mimi Selunga TV bambote boyamba bambote nanga na esengo nyonso po nazo kota na message kitoko na bandako na bino wana vuma Mimi Selunga TV mwana ya batukande na baka ya nzambe apesi bino bambote alobi kimia ezala na bino na mabota na bafami na bino na mabala na bino nzamba lola zala na bino wana vraiment lelo na koleka na lombango na pesi ba oyanga balandaka nga bapotanga na motema bambote bele boyebi bisika bozali vraiment bolingo na bino eza ebele pa Mimi Selunga TV bozala kaka bowumela po bino nde bozokolisa musala oyo nzamba pesinga nzamba lola za na bino pe batu bokomantaka mabe bozala kaka wana bokomantaka parce que ba commentaire na bino ezo sala nga ba bien makasi ba commentaire na bino ezo pesa nga susu ba courage ya kosala musala oyo comme il faut bo wumela na ba commentaire amabe bo wumela na ko dislike ba video parce que yango ezo la sake message ezo koma tokos wana na FC bino nzamba lola za na biso nyonso mwana bato nzambe apesi bino bambote ebele wana tozo leka siko na teme na bisi ya lelo ba dédicace bozela na suka nde bokoza ba dédicace na bino donc na kobwaka bwaka bino mais na moma oyo tokende nanu sikoyo na lisolo na biso vraiment tokende na teme nanga kitoko lelo na memeli bino bandeko nanga lelo na memeli bino teme nini teme na memeli bino kande bokomona wana nde bomonika deja na komi na nini nanga sujet nanga donc teme nanga ezali réalité et vérité eza deux choses différentes réalité et vérité est-ce que yo moni angondeni bomona angondeni réalité vérité eza eloko moko o eza biloko mibale ponanga eza biloko mibale réalité eza eloko mususu vérité pe eza eloko mususu wana tozokende ko découvrir ango na lombango nyonso vraiment tozo découvrir ango na lombango tango balobi réalité eza eloko oyo ezomonana na moma oyo donc eza libanda nanga boye nde bozomona boye eza suki nanga te donc eza réalité mais soki balongoli yango bokemona suki nanga na kati yango nde eza nini vérité nanga bozo comprendre bana nzambe donc ita mama Mimi Selunga TV azobetela bino fo bozaka na mate ya koyoka ya ko comprendre Mimi Selunga azoloba nini po bokoko ya na bino botondi bozotalanga mais so ozo comprendre te oyo mama Mimi Selunga TV azomemela bino se bozo koka ko comprendre te ko discerner donc avant ko tala ba video Mimi Selunga TV yebisa nzambe papa pesanga mayele na meka ko comprendre nanu makambu mama Mimi Selunga TV azokote ya biso soki oye kaka boye kaka potala noka Mimi Selunga TV otala lelo nde na temo ba loxi o ba mwa periki oyoyo donc oloba nini ozwi na yo eloko te mais soki oye vraiment koloba ke non nde eza boye na yoka oye avec bonzambe na yo omoni ke ekosala malamu bozomona soki bozo comprendre mama Mimi Selunga teni nazoloba donc bokomona nga kake mama Mimi Selunga lobaki mais omone ke lobi obosani donc po ozwango vraiment sérieux avant oyata nkadi na nosaka po ona ba oyanga na nosaka na komaka lelo naza na live lelo naza na dona ko tsa video botala ba ope bokutama nango ka bo se place otali
senga molimo mosantu akamba yo ayebisa yo mama Mimi Selunga TV azo betela biso bangasola kitoko o ezosala ezoporte ba implice na mabota na biso na mabala na biso na bandako na biso bomoni biso bana nzambe tango tozoloba likambo foto lukaka to komprenaka eloko nazoloba baninga ba comprendre nango kitoko oyo pe baninga bazoyoka linga po comprendre oyo zoyoka comprendre nango bien après lobi pe otengo na misala oyo ya malamu te obwaki oyo ya kitoko otie yango donc na misala c'est ça pona tomeka ko changer moi ba mabe moko boye moi ba mbilinga mbelinga ka ndenge ndeko na bino Mimi Selunga TV alobaka ko changer moi ba mbilinga mbelinga donc ndeka na zaye ko loba na bino bandeko na ngai toza na deux choses oyo ezali réalité et vérité et réalité kande na isibino suki oyo eza nini libanda nanga nde yango eza nini réalité mais kati nanga so na longoli po eza periki so na bina bendango nde boye komona suki nanga original o nzamba pesinga yango nde eza nini vérité donc vérité et réalité eza deux choses différentes bandeko soki oyo okanisaka vérité et réalité eza eloko moko non à partir ya lelo yeba ke réalité et vérité eza deux choses différentes tokolanda ba détail mosusu donc kaka nde nazili bino exemple wana eza pe lokola biso bato kati ya mitema na biso yango na nde eza nini vérité mais libanda ya nzoto na biso eza nini réalité nzambe yesu aza kitoko yesu aza elengi ndeko loba yesu aza elengi moto aboyisiso nzambe te moto atelemela yo makambo ya nzambe te po awa na mokili toyaki kotika moto te mutu na mutu pema ya bomoi oyo tozopemela eutaka epai ya moto te pema na bomoi mutu atekelako yango te louer nzambe na yo comme il faut soki po teya nzambe comme il faut tokoma kutu na ba église oyo ezake ba YouTube ka yo moko courage na yo ndeti Mimi Selunga TV afongoli yango na ndako akomi pe koteya donc tozopanza sango na nzambe parce que Bible elobi na biso ke elanga ya nzambe ezali monene me basali bazali moke yo mosali ofandi na ndako ozoyoka soni oza na likabo oza na vérité me yo ozwi réalité olati réalité wana eza soni réalité eza soni oyo portaka réalité wana eza soni oyo mema okomisa yango lokola vérité or que vérité eza motema na yo eza babiloko oyo nzambe apesa yo eza likabo oyo nzambe apesa yo eza badon caché oyo nzambe apesa yo yango nde vérité mais yo ozwi réalité omilatisi olobi non nga na okoka na ngai te na okoka na ngai te wana eza ya bango wana eza ya bamama Mimi Selunga TV wana misala ya bamama non wana eza misala ya bamama Mimi Selunga TV te eza yo mwana na nzambe oza réalité te oza vérité longola réalité oyo tsakati na oyo yokoma ko porter longola kazaka wana ya soni oyo lata yeba yango ke biso nyonso na mokili etake oza na pema ozoko vivre salela nzambe comme il faut yembela nzambe comme il faut teya si soki pe senge teya comme il faut parce que réalité eza don vérité eza ba don caché o nzamba pesa biso réalité eza ba titre komona te po yoza na titre te kende yo okoki te pono te ya maloba na nzambe non wana eza réalité vérité eza ba don o nzamba tsakati na yo pona don wana ebima ezosenga yo olongola réalité oyo tsa lokola soni na vi na yo ozwa olata vérité vérité wana yango ekopesa makasi yo koya liboso obe kokende epai nyonso olingi meme na balabala teya makambo na nzambe moto atelemela yo te moto aya kolatisa molimo ya réalité te parce que yo vivaka réalité te yo vivaka na vérité parce que vérité eza yesu vérité eza nkolo yesu masiya ye nde vérité
yende solo yende bomoi makomi elobi na biso totambola na vérité parce que vérité yango ekokangola biso zala na vérité mwana na nzambe linga mingi vérité ke olinga réalité eza lokuta oyo tambolaka nango na munoko réalité eza oyo yo zate me yo omilatisa titre wana omilatisa kombo wana omilatisa comportement wana ozwa vérité obomba yango vérité ebomba makati na yo vérité wana eza comportement na yo véritable o nzambe oyo yo za nango kati ya motema na yo oyo yo kashaka yango wana vérité na yo yango wana vérité na yo ndeko linga ozala na vérité ya malamu linga otambola na bosolo ya bonzambe me kolinga réalité te réalité eza mutu oyo ndeti batu oyo mbala mingi nde na teyaka hypocrisie eza ba réalité azoya na hypocrisie nyonso kolobaki alingaka yo me na motema vérité alingi yo te yango bana na nzambe fo totambola na réalité fo totika réalité tozwa mingi vérité nde eza nkolo yesu masiya vérité nde eza nzambe na bomoi vérité nde ezali mwana na nzambe original yo wana nde vérité tambola na bosolo tambola na vérité tambola na bosolo tambola na vérité bandeko vérité ezali mutu oyo alingi yo te wana réalité pardon mutu alingi yo te me azoya kolobaki alingi yo réalité eza mutu o aye kokabelo mosusu eloko pe ya kitoko yo lobi akaba makasi mamo akaba makasi papa akaba makasi aza pe ye penza kote kokaba loboko pete wana eza réalité est-ce que vérité aye kokabela yango na motema malamu wana nde sko eza na motema na ye ya wana nde vérité eza na batu mosusu aye kokabelo vraiment loko ya prix pe ya bien ya motuya biso pe bato lokwa tolinga bato bakabela biso lobi akaba makasi ye loboko pete wana kuta kabaka te aza boye ye pena kabaka mama ta eza pe ya des fois eza na bato mosusu akabelaka yo me kokabela wana eza réalité na vérité azoboma yo na vérité bakado wana eza empoisonné me yo etaki muta mokili olobi akabelaka nga lokwa biso pe tolinga bato bakabela biso olobi akabaka ye pena loboko pete loboko boye tanso oyo omonaka loboko asimba flambeau ye wana kutu mutu aza vérité me réalité eza mutu alela kokabela yo yeba peke bakado pe empoisonné ezali mutu ayeli yo kado me eza poisonné donc eza na bozomona bandeko donc réalité mutu mosusu kande na lobi akoye koyela yo eloko bor ezanga kombo penako do ayeli yo pena bor ezanga kombo mama na poison akabeli yo poison tokeba na bakokabela babiloko tolingaka te ke bato bakabelaka biso akabaka te soki moto akabaka te oyini ye yo linga bakabelo eske bakado wana yo zwaka babiloko bakabelako wana eza vérité ou eza réalité soki moto akabeli yo sepeli sengaka pe pa nzambe tikaka pe biloko bakabelako na maboko ya nzambe yebisa nzambe atalisa yo soki eza vérité eloko wana bakabeli yo ou eza réalité mokili se ebebi bandeko mokili se ebebi bamama bapapa mokili se eza ya kobeba sikoyo nge ekamwisa nga ndeti ngabo emimi Selunga TV na oya ofinga moto te na oya otonga moto te na oya oloba kombo ya moto te ofandi oteyi na yo eza na mutu mobo afandi ayokeli yo kakanda mpo ndenge oteya eske makambo nga nazoloba bato ebele bazoteya nga bato ebele bazoloba na nga yaya kende liboso sikoyo omona boye mutu mosusu alobeli yo babilo moko boye oyo eza ata kitoko te epesi kanda oloba ni eske wana vérité do aza réalité faux mutu
po esika nyonso bato bazokoma malamu yo yeka okomi kaka mabe mitala malamu mateya mwana nzambe asepela ntango baninga baoteya makambo kitoko ezolendisa bato sepela obike non nzambe apambola yo yo siko ozwa na bakomantere mabe siko ozomona te ke yo moko omifunda po Mimi Selunga aoteya mutu nyonso Mimi Selunga azopesa ne maele na mutu nyonso o nzambe opesa nganga pe na ya opesa na beglise topesa ba réponse te bateya baloba boye bazongisa boye tolobi amen bandeko réalité et vérité eza deux choses différentes bandeko na ngai tokeba na ba réalité mingi bazo vivre na mukilo ba réalité baze belé o mona muta o vivre na vérité te a o vivre na réalité ba mususu mona ba pesi o musala mo bokoka no angote bazo peso ba charge mo bokoka te mais na réalité ozondima kaka na ya te ça va donc soni pe eza réalité bozo comprendre bandeko soni eza mama na réalité po mutapesi eloko bonta zapso musala okoka no angote mais na soni ka kolobi te na okoka na osala ngo merci beaucoup bona bo tango kende bo vérité na yo ke nzoto no eza ya kolemba okoka no kosala ngote vérité zo boya mais réalité zo ndimisa yo eloko bandeko papa mtande betela ngamo eloko wana fiu bwande yo kawana alembi atiki na bon tokos bandeko omona ke réalité ezo ndimisisa yo babilo mo boye mais vérité ta mususu ezo boya vérité ezo loba non nzoto elembi na kokoka te mais réalité po ba monoka oza mutu malamu surtout eloko ya kosala po batu bandima yo ezo boma biso bana na nzambe sala eloko mutema no ezo sepela tambola na vérité kotambola na réalité te po batu bandima yo po batu bandima eza réalité eloko ano kokoka tozo ndima kaka po batu bamono za mutu malamu po batu bamono za ye penza aboyaka te soko senge kaka andimi mbala moko mutu oya boyaka na yabike non na okoka te balingi bango te tolingi batu wana te oya otambola na vérité pe na lobike te na okoka te en tout cas na okoka te tolingi bato wana te tolinga muto yo atazoke etiko esika mutema neza ya kovimba mais réalité azoseka bato bakoka koboya pete baza bato batambola na réalité batambola na vérité te po muto atambola na vérité lobake no na okoka te esimba te so muto wana koyina yo ayina na yo mais yo lobike non ekosimba te c'est ça réalité et vérité bandeko totambola mingi na vérité totika ba réalité eza tango oyo yozomona tango eza na mutu momba akutami na ba problème aza na pasi na moment oyo ndeko kolemba te eza réalité tika kabiso vérité ndekendaka na biso kino kuna epa na kolo esimasia mais réalité ekotika yo réalité ze loko eumelaka na otango na tango te soko za réalité un jour vérité nzamba ko bimisa vérité nani yozali nzamba ko lakisa na batu nani yozali nzamba ko lakisa vérité na yo mais soko za réalité ekufaka donc biloko ngo eza mibale réalité boko okoza na réalité oviva na réalité na vérité un jour réalité eko kufa vérité eko continuer donc elingi koloba un jour réalité wana batu baoyeba azakane faux mutu mais vérité eko bimake non azaka mutu malamu obe vérité nde kolakisa nani yozali ozomona bandeko totambola na vérité mingi tolinga vérité tolinga réalité te tolinga vérité mingi vérité eza mutu oyo ta mususu aza na nzala alobi penaki en tout cas na ana nzala mais réalité mutu ana nzala lingi kolakisa te ka ana nzala yako memelanga boye ake komema yako mutu okamwaka mutu pun akwei poni makasi eza te
mais ye na réalité azolakisa bato ke non ça va mais ntango mosusu makasi eza te lakisa mutu vérité oza nani lakisa vérité longola réalité oyo vivaka nango ndeko ozovivre réalité na moment oyo ntango mosusu ozobala te ozovivre réalité vérité na yo ezali nzambe akopesa libala nzambe akopesa libala ndeko oyo oza owumela libala ozobota te eza réalité vérité ezali bana no baza nzambe akopesa bana okobota po nzambe apesaki yo libala akopesa pe bana ba témoignage ezali ha mayaya Viviane na kati ya Ngola mwasi ya papa Sims wana ya nanga témoignage 13 ans ya kozanga mabota me nzambe asalaka makambu nzambe asengaka ta conseil te nzambe ayebaka nyonso nzambe ayebaka esika touti esika tozokende yesa awuti kuna nalinga nzembo makasi ozali nzambe oh alleluya amen likolo kuna esiko fandi engengi nyonso awa yoto pe motema na ngai tikana ngenga yawe ngenga mwana na nzambe ngenga mwana na nzamba ngelaka mutabangisa yo te mutalengisa yo te vi na biso esima yo na maboko ya nzambe réalité ozovivre na moment oyo eza vérité te o nzambe alaka mpo na yo eza vérité te o nzambe abomba mpo na yo ndeko wana eza réalité ozomona pasi eza mpo na yo te kobota eza te eza mpo na yo te bana baza bana no baza vérité o nzambe apesa yo o eza kati na yo mais réalité nde eza diable mutaka kotungisaka aye akangi me nzambe aza vérité akufungola ndeko ozotraverse bamoma ya pasi ndeko ozotraverse ozolela oza na mwana aza na baproblème wana eza réalité ndima kaka nzambe ndima nzambe wana nga na vivaki na réalité na Ngola 9 ans ya kozanga nzela poto baganki balie kolia mbamuso na obetela bino histoire témoignage baganki balie me mokolo nzambe alobaki ozolongwa na réalité o vivre pendant 9 ans ozosasiko lelo vérité na yo onga na pesa yo bandeko na yaki poto o bato balobaki nanga tika bana nga pe nabaki na kotika bana te na yaki poto na bana na ngai o ezalaki tosalaki o ezalaki réalité ya baganki fallait na tika bana na yanga moko me tellement ezalaki réalité vérité tango yaki nzamba lobi non wana ezalaki réalité balobaki o me botika bana vérité okokena bana na yo na yana bana miracle ya nzambe ya wana nde vérité mais oyo satan akanga sala eza réalité yo mutu ozovivre pasi yo mutu ozomona lelo ozolela ozangi kimia bazozangiso kimia mpo na vérité ndeko yebake vérité eza vérité eza vérité bazolelisa yo mpo ozoloba vérité bazotelemela yo mpo ozoloba vérité bakomi kosambisa yo likolo ya vérité bayini yo likolo ya vérité kotika vérité te ndeko kangama na vérité parce que vérité eza nzambe mutu alingi vérité te aza mutu aviva na ignorance aza mutu mabe parce que mutu malamu avivaka na vérité vérité eza ye moko nzambe vérité eza ye moko nzambe ndeko yo mutu bakoma kolelisa yo okoma noka kotangisa ma ya misu likolo makambo ya ba réalité bakoma kokosa pona yo me bango moko babombi ba vérité na bango ndeko nanga longola réalité wana lata vérité onzamba takati na yo tika kolela pangusa mai na misu batu balinga yo baboya yo yebake vérité eza Yesu Masiya réalité eza batu ebele o balinga biso na hypocrisie wana nde eza réalité mais vérité eza ye moko yeme oyo alinga biso oyo asala yo oyo azopesa ngana yo pema ye wana nde nzambe meme babwaki yo balingi yo te
bazo bengo bakombo bandenge na ndenge misusu bazo benga bango bakombo lolenge na lolenge po baza pena réalité mais yo mwana na nzambe oyebi ke ovivaka na vérité balingi yo te longwa tika pesa nyonso na maboko ya nzambe nzambe ye moko aza vérité ayebi esika kolongola yo ayebi esika kokomisa yo me kangama na vérité kangama na vérité mwana na nzambe atambolaka boyeboye te mwana na nzambe azalaka boye te mwana na nzambe azalaka tout droit tambola na tout droit tambola na tout droit nzambe akoyeba kokangola yo na mabe nyonso oyo ekoyela yo mwana nzambe tambola na tout droit tambola na vérité balobi vérité kangolaka kangolama kangolama mwana na nzambe fongwama longwa na réalité réalité eza kazako balatisa yo réalité eza lokuta oyo lata réalité eza makamba mabe oyo memaka na nsima baninga réalité eza kotonga kofinga koyina baninga oyo ekangama na kati na yo okoma kaka mutu ya koloba kaba mabe ya baninga omona moninga bosepela te ozoya na réalité ya koseka nzoka vérité obomba makambo ebele na kati ya motema no ya mabe ndeko bayaya bamama bapapa bana totambola na bosolo totambola na vérité yesu aza na posa vérité eza retard te même komoni osali bamabe ebele otamboli na ignorance otambusi vi na yo na lokuta réalité ebele mais oza na temps ya kosenga nzambe pardon ozonga na se ya makolo ya nzambe otambola na vérité eza nano na tango ezali ndeko tango ezali zonga na makolo na nzambe tambola na vérité linga bato bayina yo me yo zala na vérité linga bato baboya yo me yo zala na vérité kolinga peleton ya bato te babetelo maboko wana baza ba réalité vérité eza ye moko nzambe oyo aza vérité nde eza ye moko nzambe zala yo moko me zala na nzambe oyo aza na vérité tambola na vérité linga bato baboya yo wana baza ba réalité bato baza ba réalité folle ya bato eza réalité mais yo moko za vérité yesu a bien bandeko yesu aza bien lelo na yelaki bino penza ba détail o mibale vérité et réalité eza mibale eza eloko moko te eza très différent réalité eza faux ya faux balatisa o réalité mo boye bazwa babomba vérité o nzamba takati na yo batia o réalité o vivaka pasi souffrance kolela avant ça les loko fo lela wana eza réalité mais yeba onde konanga un jour oko vivre bolamu na nzambe nde o eza vérité oko vivre vérité ya nzambe mutu akanga munoko na te pona kosalela nzambe mutu akanga munoko na te toyaki kotika mutu te na mokili oyaki kotika mutu te oyaki kosalela pe nzambe za moto na nzambe za mwana na nzambe salela nzambe na bosolo tambola na kobanga nzambe tambola na vérité tambola na sincérité ya wana ndeza mwana nzamba linga mutu atambola na vérité mutu atambola na lokuta nzamba linga ka ete ezana batu mususu bakosa babenga bango bandoki ezana batu mususu babenga bango miyibi ezana batu mususu bazwa ba réalité ya mabe balatisa bango bazwa vérité na bango babomba po basali yo kobanga te mais eza pe na batu mususu babenge pe ndoki babenge pe muyibi aza penza bongo eza vérité o ekutami kati na ye mais yo moko muto yebi oza bongo te soko moni bato bakomi koya koloba bamakama mabe pona yo kokosa eningisa yo te po oyebi nani ozali oyebi nzambe nini oyo osalelaka oyebi vérité oyo eza kati na yo bakoya kotiela yo ebele ya baréalité po yo akompagne bango okoma lokola bango me yo mwana na nzambe tambola na vérité kangama na vérité no oyebi ke oza oyo bazoloba te tambola na vérité kozala koningana te koningana te bandeko nzamba lingi biso mingi po benga mamona na nzamba solo tambola na vérité ezosenga otambola na vérité ezosenga otambola na bosolo ezosenga okanga nzambe makasi vérité kaka to eza na place mususu te kaka vérité mwana na nzambe kaka vérité
ngela nzambe aza nzambe mwana na nzambe angelaka ngengaka esika ozali ngenga zala mwinda zala verite verite eza mwinda oyo eza kati na yo réalité eza molili réalité eza molili faux moto aza bongo tazolobaka aza bongo wana eza réalité vérité eza oyo nzambe atia kati na yo oyo ozali ya malamu oza kati nango mpe vérité ezali mpe eloko wana susu oyo moto aza bongo te me ata okosi bato nzambe akolakisa kaka nani yo ozali nani yo ozali ata tokosi nzambe akolakisa nani yo ozali ata balakisi yo misapi wapi soki ozali vérité okotikala vérité soki oza réalité okotikala mpe réalité nzambe oyo asalaka makambo kozanga toli ayebi nyonso nzambe asalaka makambo azala na posa toli ya motu te azala na posa toli ya motu te o ngai ye o banini bajene prière moto asala bajene prière ebele ya 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois nzambe ana posa jene prière na yo wana te ba mikolo ebele wana eza ba réalité so ozosala bajene prière wana na ya mikolo ebele me na bosolo eza na vérité nzambe nde alinga bon me soki ezaka po bato bamona ke yo mosantu ke yo soki nani nzoko oza no bongo te eza réalité ozokosa nzambe te nzambe mutakosaka ya zate bakosaka nzambe te tambola na bosolo tambola na vérité kangama na vérité bato bakotisa banzela boye te tambola boye nzambe aoluka kaka boye nzambe azoluka boye te aoluka boye te nzambe azoluka boye merci bandeko nanga na sepeli kozana bino vraiment na sepeli kopesa bino liloba kitoko oyo nzambe alola mona bino nzambe alola kutana na bino nzambe alola sunga biso totambola toyeba kotambola na vérité nzambe alola pambola bino bisika bozali na sima vraiment nazomona latimi nde makambo baya latimi te barata wana na kati ya latimi nazomona mama kutime bambote ebele mama zala na yo rumela eloba bandeko na biso rumela nazomona administration donc mama Kutimi mama HM wana mama HM donc la couleur de ce qui d'origine balobaka ngande français makambo donc couleur moko pena mama bio na biso umela natali susu mama Sylvie Kabeya mama Sylvie Kabeya nalobaki soko zaki na bafriki mbeloza mama tangawisi po ba recette wana soko zaki mama tangawisi na bafriki kuna mbe tangawisi nete kama kitoko natali sheya ya mokonzi lelo nazaka na kati administration sheya ya mokonzi bambote mama na biso oyo za motema muneno ndima ki mukolo ngape na ndima ki mukolo ya mokonzi dona ndima na ngangwe pai bato bazokosa na ke baza ba bébé nga na ndima na nga naza yaya c'est ça sans complexe na pesi lisusu mama Tasi de Bundes la nouvelle bébé penado aza monétisé ya sika na pesi ye bambote bele mwana Bundes bo umela bandeko mususu oyo boza vraiment wana toza tellement ebele lelo na pesi kaka administration lobi na kopesa lisu ba misusu bambote nzamba lola azala na bino amona bino abatela biso nyonso na pesi couple officiel lajo le matadie bambote bele na molonga ni na ye mabungu nzuzi na pesi lisusu mbote pa ya nanga ya mifi na papa na biso José na kati ya France na pesi mana Clara na manu na niso bambote bele na pesi lisusu ya nanga Flore Linda landanga makasi bambote bele na pesi ya ronsa mobali ya Mati na kati ya Belgique bambote bele na pesi lisusu mana tina na kati ya Berlin wana yanga ndeko to sakana na babikini to sakana na mabele donc bambote bele pesi pe papa na biso bambote na kati ya ndako na bana na pesi lisusu papa na biso beltogo na kati ya Munich
ba mbote no papa Beltogo na mwasi na yo mama Guilherme donc wana ndeko na nga ya kati ba mbote pe bele na pesi lisusu benvinda ba mbote bele na papa Tito na bana na bisa kitoko ba mbote bele na pesi mama Kulutu na nga Matinda ba mbote na pesi mana nga évangéliste les fous de Dieu les fous donc famille na sonde tozana ba fou na ba folle ponga pe na za folle de Dieu la folle de Dieu donc il est beau man en colo baboya basambwa mandani ba mbote bele évangéliste les fous de Dieu na pesio ba mbote nazo pesa mobile na wana chéri de moi mon chéri mon bébé tant la loba donc fona ninga ne sala nga ba lolenge Sami de Bundes Sami Selunga donc de Bundes mwana Bundes ya tongo na pesi ba mbote kune sikazali nzamba lola mona yo bana na ngai libota na nga mobimba ba mama ba papa ba leki ba yaya na nga e bandel kino suka na pesi bino ba mbote na ngola wapi partout bokutami ba boza ba mbote na bino tepa ya Mimi Selunga TV ya bino ndeko vraiment na pesi lisusu libota na nga na Facebook wana ba oya ngai bana membre na benga bino na Facebook Mimi Selunga TV ba mbote bele boyamba mbota ndeko na bino botika nga te bana membre bozala toujours wana ta na bwaka kaka final ba mbote bele na papa Chico na pesi bino ba mbote na kati ya Berlin nzamba zala na bino na pesi ya nanga Viviane Amazon Viviane mwasa mabota ya bota tina ba coronavirus azobota do ba mbote bele mana Viviane mana ba mbote na ba bebe na nga na papa Simo ba mbote na bino donc nzamba lola azanzambe papa Manès de moi na mama Elise ba mbote bele papa Kinos na mama Paulina na bike bolanda kanga ba mbote bele donc la reine zinga ba mbote na bino vraiment en tout cas na baki lelo na kobwaka ebele me na moni pe taye komo leka ebele makasi nzamba lola zala na bino nzamba lola mona bino na mabota na bino na ba famille na bino balobi mingi nde bon nzambe nde me salela nzambe na vérité pe na solo ozala okangola makosaela nzambe na réalité te salela nzambe na vérité parce que nzamba za vérité wana vraiment na bateau na bwaki te boka mitema pasi te esala bino mbilinga te mana Gisèle de moi Majlove moi c'est talo moi c'est taya ya nanga na kati ba France kuna donc ba mbote na webele na pesi bino ba mbote ba ya nanga Clotilde ba ya kiika buza telme bele libota toze bele en tout cas boyamba ka ba mbote bino nyonso ba mbote tokokuta na lisusu na prochaine vidéo parce que na yebi nzamba lola oyo azobomba bino azobomba penga akobomba kabiso kaka na mawana ye mbilinga koya te po ete nzambe aza nkolo mosungi pe mobateli na biso oyo abatelaka lokola ye azali te kobanga te ndeko na nga kolenga te ndeko na nga nzambo oyo aza nzambe alalaka pongi te animbaka te akoede yo akokota bitumba na yo meme bayebele nzambe akobundelaka biso po kobunda oyo biso tobundaka te nzambe mutabundaka apesaka elonga bandeko donc nzembo nde na lelango Lauriane moi wana petite propre na kati ya Oldembu donc Lauriane moi ça papa qui futa moi c'est star na kati ya Oldembu baboya basamba Lauriane wana petite propre na pesi ba mbote siko otala video yamba ba mbota ya mimi na yo donc ba mbota trop na sepeli oboye binga te nzamba zala na bino nzamba mona biso abatela biso vraiment tokuta na lisusu na o nzamba kopesa ngai na kozanga te pona koya susu kosolola na libota ya bana na nzambe merci mutu nyonso na bwaki te pardon na bosanite mami ndongala bambote na yo mami ndongala oyo paza na posa ba conseil kitoko kende pa ya mami ndongala nde kuna ye paza pe na site na ye na chaîne na ye bosabone bokozwa biloko tokos nzamba lola za na biso abomba biso merci beaucoup libota mobimba wana vraiment nazokata video nanga
na lombango nyonso. Ciao, 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 ciao. Eh, Yesu, Nzambe alola. Ciao.